azalaki contre moto ya salibino moto ya bimisi bino bopesa merci bapesaka na mbwa mais au fond na landeli bakamere wana ils ont leurs intérêts non intérêts à peuple congolais nakopesa par exemple yolobi azali acteur principal ya premier dialogue mais rôle ya kamere ezalaki asala pas comme premier ministre rôle na ye asala comme premier ministre ya bosanaki yaki na rendre na chef de l'état. Excusez-moi de dire, mboka na papa na mokili mobimba, mboka ya baventurier lokola Congo démocratique na zate. Rôle nini ya première constitution bakendeki. Ba ibaki chef de l'état le 19 manane sili. Cour constitutionnelle disait à proclamer que non après le 19 le président reste en fonction jusqu'à la nouvelle loi provisoire mosusu. Et ça déjà motam. Bon ba juge la cour constitutionnelle nani a voté kabam. Ozomona et comme Tshisekedi akoloba koloba nini Tshisekedi le là le 14 et pour na ko ebisa akoloba aloba te nini carte jaune carte jaune ba ke kuna Kabila zuba soda na ye aleba le komi kuna na kanyam rien carte rouge ka ofele bo yo eloko te ba soda te munduki te eloko te rouge yango za carte ngoni. Ce sont les discours les aventuriers na lobeli mabe na mutute oyoki mona kota président na touché PET. Mais la réalité est dans Mboka. On n'a pas les politiciens, mes chers frères. On n'a pas les opposants. On a les aventuriers, les gens qui cherchent l'intérêt. C'est nous, la population, qui souffre. Ils ont dit, c'est une mission, c'est on respire bien. Malgré un prophète. On respire bien. On boycott. Mboko et Zabo. Tous en Kimia. Les 19 ans, ça apocalypse. Non. 2500 bois, bayao. Oui, la mort va passer les bambous. Oui, il y a très mal à Bango. Soit qu'on t'a mis un bois, soit qu'on t'a mis un taquet, il y a le monde à l'eau. Soit qu'on a mis un bain de sol, on coupe. Oh, yo, ma poumou est Maman Nangaye, Banabi, Bande Konanga ya Europe, Bande Konanga ya États-Unis, Bande Konanga ya Mokimobiba. Oyo to Lukaki et Yena Banda Konabiso. Ayuna. Balobi na box Orao Telecom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes de la télévision à Bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi vous dire un grand merci. Pour vous avoir toujours branché na box Orao Telecom avec Wi-Fi. L'actualité nous oblige. Pourquoi pas la rapidité, c'est nous. Merci la confiance, Nabino. Merci à la grande équipe. Orao Telecom avec Wi-Fi, leader Yaba Box. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro. Bien, voilà donc fidèles internautes de Lenga Congo TV officiel, bonjour et bon week-end partout dans le monde, vous qui nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, le moment de vous dire un grand merci. Nous allons réaliser l'émission d'aujourd'hui avec l'homme de vérité, prophète Ngefa Djono, dont nous allons parler sur la situation politique de la République démocratique du Congo, lundi le 19 décembre 2016. Tout le monde en parle. Alors, est-ce que le 19 Oyo et le ligne Morokaka le 19 septembre, est-ce que 5 ans par rapport au deuxième dialogue Oyo Basali, parti politique, tout, il y a opposition, il y a rassemblement, est-ce que trouver terme et la solution valable plutôt que la transition? Est-ce que bateau bazawana bazaka ko bundaka te juste pour un intérêt personnel ou les loba misusu ba se retirer, il faut te mettre à solo par rapport il y a ba siège oyo bazolinga ko zwa o ke bazolinga ko pesa bango te wana ebele ba se retirer. Nous allons essayer de parler tout aujourd'hui avec prophète Ngefa John, à qui je dis bonjour et bon week-end. Bonjour journaliste Jovenal Nzambia Pambolayo. Parce que vraiment vous allez sentinelle à Congo. Bandi maramoto soki azana vite. Si mo soki boko zalaka te ba non ba Jovenal mo azala ki pe na Congo. Vraiment ya bundela ki pe Congo. Pourquoi na zolo babo? Congo c'est notre patrimoine. Tozana mboka mosusu te oyo nzambe apesa biso papa. Tozana ekolo mosusu te. Tozana mabele mosusu te. Ezaka mabele au Congo. Soki Congo to bateli yango te
Congo oyo tobundeli yango te. Congo oyo tosaleli yango te. Yo kasi moto ya Brazzaville akosa intérêt ya Congo Kinshasa. Moto ya Burundi akosa intérêt ya Congo Kinshasa. Moto ya Rwanda akosa intérêt ya Congo Kinshasa to bayaka nde kopie. Mais baya na intérêt te parce que mboka na bango te. Ekolo nzambe apesi biso ekolo ya bénédiction. Tozwi ngolu na epai ya Nzambe. Po tokoza pe ba Éthiopien, tokoza pe na Malaisie, mais apesi biso Congo yo biloko nyonso ezali. Premier na mona mboka na mokili eza na 131 minières sans exploiter dans le monde, c'est Congo démocratique. Alors mboka oyo soki tolobeli yango te, tobundeli yango te. Intérêt ezaka mpona koteya bato moko. Papa Javinal, toloba te. Soki tolobi wana o tokomi pouvoir, okomi opposition, non. Moi je suis sentinelle. Le col là, Ézéchiel 33 verset 7. Yo sentinelle atindi yo otala, o loba o kengele. Oyo komona malamu na pare na ya Nzambe loba, na pare mokili loba, oyo mabe loba pe condamné yango. Tala ndenge tozokende lelo yo. Mais le Deutéronome 29 dit les choses cachées sont à l'internet. Mais il répète ce qu'elle est serviteur. Hein? Tu comptes dans les 19. Merci beaucoup au prophète Ongefa John. Alors, Bato Bazolanda Bisso, Lelo déjà, tu as lu mercredi, donc le 14 décembre. Naïbi Tengefa, Lelo Oyo, si photo Loba, premier dialogue. Oyo, et si là qui déjà, le premier ministre choisi par chef de l'État, Sami Badibanga. D'abord, s'il photo Bana, d'abord, Sami Badibanga. Un choix qui te fait énormément plaisir, qui fait, n'a pas Congolais son plaisir, choix. Il y a un Kassaïen, choix comme Sami Badibanga. Non, Kassaïen, il y a Congo. Tolongola, ba esprit wane ba tribalisme. Yango moni papa liya bande koloba na ba luba na ide pes côté tribal. Hein, pauvre papa liaou. Il faut que l'on habille qu'on a Kassaïen, Moswahili, Équatorien. Biso tous nous sommes les Congolais. Il faut tous en bolingo, tous en unis pour mboko et zoko qui n'est pas na biso. Mais choix chef de l'État na mon yango za mabete. Chef d'État azala qui habite solo parce qu'il y a monaki natia nani soka batie ba caméra ba lokoso caméra azalaki na parlement balia ba mbongo caméra azalaki na PPRD bango tout wana zo mona ba monde pauvre monde simba ba partout bango nyoso bazalaki mais on a caméra bon on a problème na problème na caméra il faut la vérité te yango mbongo ba caméra hein yango mboka ngo ka bango ya venal mboka ngo ya bango kaka donc moto à part na lobby à part caméra à part les politiciens, tous les quoi ça? Mais s'il faut, aux hommes que nous atteindre la transition, l'acteur principal c'est Kamere. Peut-être Oyo Aboya qui Kao, Namboka selon Ye, il y a un qui toque dans dialogue. L'acteur principal c'est Kamere, mauvais conseil c'est Kamere. Kamere n'est pas tout on n'a pas sur tous les angolais. Kamere il était Azaraki secrétaire, il y a pas perdu. Le quoi on a pouvoir, le quoi deuxième personne dans pouvoir. Hein? Politique, hein? Peuple de parti chef de l'État, c'est lui qui wana. Président la commission du Parlement, c'est le même caméra qui kuna. Et le conseil ni ba conseil na président. Ba conseiller qui na yeni. Ba conseiller qui na yeni. S'il faut lelo oyo bato ebele basola na biso bayeba. Lit bitumba oyo eza lelo c'est contre caméra ou bien eza contre disons bah, mauvais dirigeant, que ça soit dans l'opposition, que ça soit dans la majorité, oyo peut-être bazo kosa batuna moyi mais na ba butu oyo bazo kota na ba bureau pourquoi que bozo télé mara contre caméra la télé caméra était na zolo ba makambo za réalité pour na yebi caméra na yebi caméra mais ngai na 2006 11 na memela qui est 500 pasteurs na ndako na ye caméra vital 500 pasteurs mais na lobby 500 pasteurs na ndako ya caméra
John 500 personnes. Maison na ye, na bureau na ye, na veni na INC, ndako na ye personnel, ça ndako ya to 4 parcelles kangami 5 ngai na memeli kamere. Na zabe porte para kamere. C'est beau. Beba nande siko. Na ye te politique na bango ya konyoko la peuple mabe. Politique na bango, moi je suis un homme de Dieu. Je suis église au milieu du village. Tango ba chassa ki kamere. Moi j'étais contre. Na pas perdre. Nazaki contre. Hein? Moto ya salibino, moto ya bimisibino, bon c'est merci pas ça kana moi. Mais au fond na landeli ba kamere wana, ils ont leurs intérêts, non intérêts à peuple congolais. Un personne par exemple, Yorobi azali acteur principal, il y a premier dialogue. Mais rôle la caméra zaka sala ou pas comme premier ministre? Hein? Rôle na ya sala comme premier ministre, il y a bossa qui na rendre chef de l'état. Hein? Biso africain papa. Attends, il y a caméra, il oubliait. Il avait un problème avec le chef de l'État. Il a dit que Kabila Zanzoba. Alors, caméra, il pouvoir. Non! Hein? Parce qu'il y a une caméra n'est pas présent dans la République. Alors, même caméra, il tourne les mêmes tables. Au moins, il faut signer d'accord. Et boye, Azola, c'est comme chef de l'État. Comme ma premier ministre. Alors, le premier ministre, le président, c'est Chouanaye et Badi Bang. Alors, Bakende qui peut pas être le banane. Bakende qui première consultation. Mais Mboka Zamboka va ventiler. Excusez-moi de dire, Mboka na papa na mokili mobimba, Mboka va ventilier le Congo démocratique nazate. Rôle nini ya première consultation Bakendeki. Ba chef de l'État le 19 manane sili. Coup constitutionnel disait à proclamer après le 19, le président reste en fonction jusqu'à la nouvelle loi provisoire Moussous. Et ça déjà mon tam. Bon, juge le coup constitutionnel, nani a voté avant. Nani après ça dans c'est chef de l'État. Yo ni mi bato coup constitutionnel président moto après si bango musala senior non ça bango quoi ça non. Démocratie en Afrique, nous avons la dictature qui continue bana na biso. Alors bakei papa et sili. IDPS à Longwe, G7 à Longwe, MLC à Longwe. Bakay non pays ça bango te ko temba la bonté ko kenete ba discours ebele ba pesi yango bon ba se ba mbeko nango transition que il y a 2 ans makamoto menga na lobaka élection en 2018. Na lobaka avant Dieu m'avait montré élection 2018 mais l'élection est causé na mbutu bakay ba sisi makamoso président signé comme ba dit mon premier ministre gouvernement bima e bimakate mboka nini yo mona gouvernement bimakate premier ministre étiquette makambo na makambo hein dollar là comme na 13. Mais en fait, qu'est-ce que fait que premier dialogue au Bakendaki va signer déjà d'accord Sami Badiba encore premier ministre, mais l'Okoni ne s'est que 5 ans, deuxième dialogue au MLC et s'est retiré. MLC bimi pourquoi? Hein? MLC c'est la salite. Babendel 64e dialogue. 3e baké 2e ango 3e dialogue. MLC bimi parce que babané au 5 sièges, 5 sièges, 5 ministères. 5 sièges, 5 ministères pour ils cherchent les intérêts. Mboka zaka intérêt politique ba saka pour intérêt ya bato songoloté. Politique ba saka pour intérêt ya peuple papa. Biso peuple ne to votaka bango. Pouvoir les ngaboko ya peuple. O ya Congo démocratique et comment les intérêts 5 sièges. Bazwa ba ministre ba nani. Il dépense combien? Il dépense combien? Il y a une caméra. À cause de combien? Faoul. À cause de combien? Il cherche les intérêts. Bango babimi. Papa Zasi Sayo. Au monde, Kabila n'est pas fort. Et le gouvernement mène de Gangaminga Makasite. Pourquoi ce qui est qui fort? Dans le premier dialogue, au Salima qui va sur 5 ans continuité. C'est quoi continuité? Un état fort. Parce que Bango tout basala qui va signer accord. Badi Banga, donc quand tout a bimsa gouvernement. Allez ça la moussa les zakat non, tout la carte yango. Politique à chaise vide et bota que l'autre. Tu sais que d'abani yango lelo. Tu sais que abimi la G7. Donc ils ont battu moko. Tu sais que la G7. Nan. Azaki ni de pesa longwa ki na il y a la ni de pesa na ye na rassemblement na bango. Ils ont cliqué papa pays et quoi qu'on en otage na individualité. Ce qui est très grave, c'est que nous souffrons aujourd'hui à cause de. Hein? Nabanda qu'on a biso, lorsque zate, ma foute zate, bango bazo lia, bakay na pouvoir na tongo, bapesi bango mbongo, na butu bakay pa na ambassade,
bazana ba visa ke poto oya biso bana tozokufela lelo oyo ozomona ezana ba individu moko bazozwa mboka en otage on peuple congolais yo ke sous bango te et que pouvoir de telle opposition, je te dis en tant qu'un homme de Dieu, tout ça ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers, ils prennent le pays en otage. Pourquoi? Bana na bango na poto. So ba belia na poto, ngana to belia to zalia na mama yemo, ezana na aspirine na pambate. So ko sisi ba na morgue. Bango na poto biloko tu na poto, bana bango na poto e bana na biso. To bima to na kufaka. Papa nanga to bimaka to kufaka bango bazali kaka bakekati nango non premier dialogue kei 5 ans yango 5 ans na premier dialogue azalaka bimaki pona nini ba mort ya bato ba kufaki est-ce que ba mort ya bato ba kufaki siko ba kufeli mboka est-ce que OK ba mita ba héros John Ngefasco le 19 au lundi oyo tout le monde bato bazo lobela ngo le 19 oyo est-ce que pensez-vous que vous avez un impact par rapport, s'il vous plaît, et aux un impact par rapport à septembre, est-ce que révolte au Égosama le 19 et que ça la peine que Otomona na Burkina Faso ba Blaise Compaoré pena ba Kima pouvoir parce que peuple a se révolté. Est-ce que vous avez un impact parce que toujours mon ba opposant on le sous kaka ba oba to boya qui premier dialogue ba ngona sous ba ke là ba siège le sous na deuxième dialogue. N'habiter s'il faut au un message morobo oh le logo pesa na bateau tout Hollande. C'est impact égozalate. Moi je suis un prophète et Dieu me révèle les choses cachées. Et vous avez aucune façon de peuple congolais peuple moro péri. Pouvoir les arabes bateau anate. Pouvoir les arabes ya peuple. Na pèse exemple. Au moni président élu na carte ya Brésil. Madame on a balongoli te balongoli te. Balongoli peuple et lobi non. Na tuni azaki na mandat mabazoka mandat de président wana azaki na mandat na Corée du Sud mwasi wana tant balobi corruption comme ezali balobi pas question balongoli te balongoli parce que pouvoir ya boka peuple au contraire na Congo pouvoir ya boka peuple te na boka ba politicien po bana ba mbwa bazana ba soda bazana ba politicien au moni impact kozama kasi te ponani je crois dans deux jours wa Kabila va kolongwa te Kabila s'est préparé parce que la communauté internationale a déjà validé l'accord politique, toqué la transition. Il y a quelque chose des autres Congolais espérer soit Kinois espérer que les 19 Kabila au Kenya. Mais les 19 Kabila au Kenya. Moi je te dis en tant qu'un homme de Dieu parce que l'accord va signer qui va valider l'Union européenne, va valider les Américains, nous Afrique même des ordres des alliés à côté la caca parce que les alliés bozoba na biso ba Congolais. Et ça bozoba na biso ba Congolais. Et puis pourquoi tant que bassin l'accord va valider yango? Pourquoi les sous deuxième dialogue tu sais que dans le Lugani si c'est que dans l'ensemble mais c'est quel cherche dialogue mosu pas kende wapi ba dialogue go e bandi le lote banda Mobutu papa ba dialogue ya Congo kaka vieux wana tu sais que dans on prier bato on n'a pas les politiciens au Congo nous avons les aventuriers nous avons na bi aventurier na pouvoir na opposition na société civile ce sont tous les aventuriers. Ils cherchent les intérêts. Ils intérêt à peuple. Est-ce que vous parlez de combien? Baby Thompson, combien? Crédit, carte unité. Carte unité. Et combien à combien? Ils sont fous de tout. 1.5. 1.5. Ils ramassent ce qu'ils veulent. Il y a un deuxième dialogue. Balongo la badi bang. Bangi bacha sous moi na Félix wala comme premier ministre. Moi na père Félix papa tikanga loba ko tikanga loba. Likamba Congo tikanga loba papa. On a pas soiblement si ko mona ngasi ko na facile pour na Congo. Tikanga loba papa. Ba kena deuxième dialogue papa. Ba kolongo la badi banga. Parce que le président Ali fort le soutien a comme besoin d'attaquer partout. Bacha mona Tshisekedi. Mona Tshisekedi a gagné poto wana Félix. Atanga classité. Akeneka ba momi na kotamsa kar mais tikanga na lobako papa tuna batu apoto nyonso atanga na ekchikite papa akenaka ba momi ba vin ba momi na kotamsa ka bakar esili lelo azongi po mboko oyo bazwaka n'importe qui kaka ba lokotie ba tie boy ba lokotie ba tie premier ministre on met ata sami badi bangango ba tie un intellectuel posé ba tie ye yoyo ki wapi Félix faut ba tie premier ministre yoyo ki l'envoie suka na ngo yoka ba kolonga badi banga kopi bazo sala ngona ibi vie wana. Tabi vient mettre en brouillement na ye.
ozomona yoka Kabila abengana Mobutu pona ba dialogue yote nalebisa yo alongola yango pona dialogue alongola pona yote Kabila alongola Mobutu un population baki simana deuxièmement armée ba soda ba yaki obeti temps bango beti temps obeti kiki bango beti kiki olandi yango troisièmement complot ya nini international quatrièmement l'église to déloger Mobutu akei lokolo mais oyo copie na copie ba o politicien oyo alele opposant lo ba komi majorité pouvoir copie na ba copie ozomoke mboka ndengo wana boko délibérer yango soki bozo kanisa trouble cause oui ba échauffement ko salema mais pour na ko déloger Kabila je ne crois pas na pète na ibisi en tant que prophète ata mutu na nzambe les loges je jure devant Dieu Kabila ne partira pas parce que l'opposition mais dans deux jours tu sais que tu vas parler tous en opposition te na mboko tous en opposition te les aventuriers balé foufou ça comment ils vont tout bambanga tu vivre balé foufou hein donc ça opposant il n'y a pas des opposants ici hein opposant na ndima moka mokia hein vrai opposant na ndima mokia aventurier mususu pe wana pe aventurier te basakana ba Mobutu asakana na Mobutu ya koti na copiote na ba politiser tous les plus pauvres là mokia les plus pauvres mokia ala ndambongo na bango te mokia za fort ozomona et comme Tshisekedi akoloba nini Tshisekedi le 14 et pour na ko ebisa akoloba aloba te nini carte jaune carte jaune ba kay kuna le Kabila zu ba soda na ye ale ba le komi kuna na kanyama rien carte rouge quand fait bo yo elo côté ba soda te mundu kite elo côté rouge yango za carte ngoni ce sont les discours les aventuriers peuple à s'organiser na ndenge na ye peuple a mis tellement de longo na nzambe 19 désordre kozala to kozala désordre kozala mais kozala ndenge ya ko générer bato ba kufa ibele kozala te je te dis et kozala bato déjà ba baye déjà ba baye politique congolaise bato ba baye bo politique ba politicien bato ba baye ba Tshisekedi ba baye ba Franck Djongo ba baye mais bo ba kufa ki wana qu'est-ce qu'ils ont fait basala ki bangoni bato ba baye lelo bodu décision mosusu lobi ba changer lelo décision mosusu lobi ba changer mboka nini omona etambolaka boye papa mboka nini na mokili omona boye les Congolais sont lâches pona nga soki tolongoli Kabila to bengani bopposant nyonso to pesi bango ba carte de séjour ou bien ba carte de séjour to pesi bango to sangi ba visa na bango kokende na mboka lokola bana vanda na mboka kola Mauritanie kotinda bango na Mauritanie ou bien kotina bango na Libye kuna bana kufa biso mo to créer gouvernement congolais nama to lo biso Kabila kei premier ministre kei gouvernement na pour mende ka mokolonde okende mende ko lata mokolo moko te lelo oyo kaka Sami Badi banga aussi photo betali solo lelo azalaki conseiller na habité ce en matière de quoi tu sais qui dit ou Mulumba. Alors après savoir la nomination du chef de l'État en tant que premier ministre un belge bon na habité tant on a nomination ou azara ba conseiller quelque part ba monaki qui belge wana te qui belge comme kaka qui parce que comme premier ministre montre que mbo na biso peut-être mutalinga intérêt personnel na mais na to biso de journaliste bandé journaliste tant on a conseiller à Tshisekedi alors na nationalité ya belge mais pourquoi baganga ki te ke belge au sein la biso raté de là que premier ministre comme belge ozomona ezali ba intérêt personnel mitema mabe ok eloko ezoboma ba congolais mitema mabe balingi moninga nzambe atombola yete choix ya nzambe ya mutu et utake pa nzambe c'est Dieu qui touche les cœurs des hommes nzambe asimbi Kabila mutu moko yebaki te ke sabi badi banga kobima bato bayebaki kobima ezalaki kamere oyo ezalaki Robert Roi kamere oyo bayebaki yango moi kamere tanga basinya accord mino soka libanda kawe bamela ba champagne Rubela soko mo longi lokwa mo Rwanda kaka bo chui pa bayebaki bango nde bakozwa premier ministre na nini nzambe ya confusion nzambe tosambelaka papa na passion tozomona yo tozimanga bana tolose émission na lete pena za motema malamu na meleta tite papa nazoyebisa yo vous un jeune peut-être naza na jeune te na nango nde te naza nango te papa alobi naza nango te papa naza nango te kondima je jure au nom du Seigneur na le ata mokate ya pamba te mais nazobundela Congo
Si on a bien la Kabila, lelo, na lobela kaka bango lobi na kozo bakara balopango. Non, je ne peux pas travailler le Congo. On n'a pas les politiciens au Congo, nous avons les politiciens. Les politiciens. Et puis les politiciens. Les politiciens. Chèque. Aux autres, parce qu'ils cherchent des intérêts. Yo kanisi, et si on va continuer le deuxième de l'heure, il est peut-être à poste. À la poste 5, 6. Et vous savez, bango na bango. Nous disons c'est non. L'histoire. Les lots Congolais, bazolela social, bazolela, makambo biete, massacre, mboka biente, bato babane rozela makambo te. Le problème c'est que c'est le chef qui est mauvais ou bien c'est l'entourage du chef qui est mauvais. Non, nécessairement le chef n'est pas mauvais. To banga nzambe papa. Ngai omoni ngai nga na banga nzambe. Kabila aloba discours moko. Soki na Congo yo, na 10 personnes au tema malamu intelligente au tombo na Congo. Il avait dit ça officiellement, il savait, c'est l'entourage du chef qui est mauvais. Ba yeba mvute chef. Oyeba na basaki na Mobutu. Moto tu azali pembeni na Mobutu, azali na ba chef coutumier na banganga. Soki ba na ba kisa bazo boka na Mobutu. Donc vous d'accord quoi zoba. Kabila c'est la même chose. Bon entourage n'est tout. Ba na babiloko na bango bazo boka la Kabila comme rien. Ce n'est pas Kabila qui est mauvais, ce sont les entourages. Balingi, intérêt, pourcentage. On ne connaît pas chef de l'État. Après, c'est 250 000 joie. Yo, comme dans le directeur cabinet, 50 000. On les a adjoint 50. On a 100. On les a premier conseil 20, 10. On a $5, 5 000. On a yebite ke mukonzi apesa ki moto mbongo boye siko mabe nyonso wana ezokwela mokonzi mpo na nga Kabila démissionné. Il doit faire comme Hollande. Il doit démissionner. Pour Nanga, il faut démissionner. Malgré qu'on continue à passer 4 naïe, parce qu'il est un très bon politicien, à passer exemple en Afrique. Et ça, ma kambu yako démissionner ou bien ça ma kambu que mandat est sili. Tant que mandat est sili, mandat est sili le 19. On les bat ba koufa. On lié mon boulot Salem. On lié, c'est pays c'est la bango. Na moni ba mandat international bimia ba bochabe tout papa ba sanction ba 7 ans ba 5 ans ozomona ba sanction bimia wasomwa ba okimela na Mauritanie et pas Kadhafi papa ba kwa ko la bino na Libye ba kwa ko la bino na sama koloto okendete ba Libye ozokomona ba sanction za ko ya pona nga. Net il est 19, pour les relater, les 18 abîmes, non, ça va. Na salon la Rosala, pour Natika peine à Congo, Natika honneur na Congo, j'ai démissionné. Là, il sera un grand président en Afrique. Mais ça, ça les en côté, n'a pas mouvement, tout le monde partout. Mais n'a pas ça Congolais, les 19 Kabila Kolongwate. Kabila Kolongwate les 19 té. Mais après les 19, Nde Mikole Tikali, Nde Esikala Gambutu Mbutezo ça, on kolo à lobby. Question simple de curiosité, Lelo Oso Kabila Lungwe, selon yo, nani oyo il faut bachaye na poste penage non moni ke o dirige mora bien. Bon, so Kabila Lungwe, mi mokana mboka ezaliti. Constitution ezali parce que bango ne ba voter ki peuple était ezane bango. Selon yo na ba politicien oyo monanga oyo. Pour yo nani penage o moni ke non so Kabila ate ba ko. Constitution te mo ki azo ka président. Mo ki azo président. Obi mboko yo, il faut tamsa ngona lo yenge. O mali vile, mboko lo yenge papa. Et là la logique te, mo ki a sa transition na ye, c'est même sa vrai président Eli. O mani vile ki ça te, il faut monter ka yange ko André Kimbuta. So ko za yange ko André Kimbuta te, o tamsa kinité. Pona nga mo ki ba pesi a même transition ba ke so ba di Kengo le premier ministre Mobutu. Kengo Kabila le père Azouye. Kabila le fils du président à Sénat. Kengo a continué dans le Kengo est polonais. Il n'est pas congolais. Un Pol. Ah, papa. Ah, n'a pas beaucoup de biloko yon soko papa tikaka. Maintenant qui a polonais, ba ko pesa ye ba institution ma kasi ya mboko na biso. Kengo tango Kabila le père ya zo kima ba tuni alobi Mobutu a utilisé que pour le mayele na. Yes un polonais. Père n'est pas polonais, maman est rwandaise. On dit papa, nous n'avons pas la vérité de Polani. Quel voisin de Congolais dans mon John Ngefa, John Ngefa, Zela Nano, John Ngefa, Batu Babane ko espérer peut-être, au Lobata que papa na yaza polonais, maman na yaza
congolaise. Batbano. Maman est sur rwandaise, c'est qu'on a Congo et Osani. Maman ye oh. Na Congo et Osani. Mais batango Mobutu directeur Bisengeman. Bisengeman tango azalaki na directeur cabinet Mobutu. Mobutu akosaki ba toucher belé awati. Hein? Est-ce que oyebi na Giseni na Gomez aboy? Ma ezate? Ngefa le losu service spéciaux ya Aner yo Zoyo. Monsieur Ngefa, okoki ko expliquer biso ki papa balobaka bongo na justice. Papa Ngefa, est-ce que okoki ko expliquer biso ki Monsieur Kengo azali polonais pe azali rwandais. Ozana ba preuve? Preuve ezali parce que papa ya Kengo noko na ngai te aya kosala commerce na Congo nde akutanaki na mama na ye na kati na frontière soko olandi histoire ezali vrai. Kengo baba ngai équatorien o Kengo mongwandi Kengo ngwaka azali ningwaka ni kwa na kopesa exemple pauvre Bemba Salon papa na ye azalaki portugais mama na azalaki mongwandi. Hein? So doni Bembo bakangi c'est congolais 100%. Bon, 50% maman, 50% papa. Mais yete papa na il a prononcé na munoko na ye. Je suis so ka India, bino baka badi bangala belge. So ka indi bango ti basani. Ba jonga mboka na bango. Hein? Ba ba mburi so Congo. Yo mo pe ucholo bango awa ke non elo ezo boma ba congolais ki mutema mabe jalousie. Si ko poka muninga zanga na poste komi suke yo za étranger. C'était toyebi awa na Congo bato diriger Congo 90% ce sont les étrangers. Ba na double national na parlement na ba Congo. Hein? Awana mwana kini te. André Kumbuta moyaka mwana kini. Yebe na 100% mwana kini. Mais mwana ndenge na te. Yo mwana ndenga Moïse Katumbi. Te Katumbi azali congolais pena d'origine te parce que papa na ye azali juif. Bon maman na ye au moment eti Katanga ekangami na mboka ngonini na Zambie ba mibala naka bavandaka mais maman na ye disons kozala congolaise. Tantôt pe kozala pe tantôt pe origine na ye kozala zambienne mais mère na ye azalaki na Congo mingi côté ya Katanga mais père na inde azali juif parce que ye moko loba chaque année na kendeki na Tel Aviv kopesa kotika fleur na tombo ya papa nanga. Pourquoi bino bolingi vérité te? C'est quoi président de la République azanen? Président de la République. Ah, na boy fimbo na tiki na na bandi papa. Tika na fimbo na boy fimbo na tango na kufe ko kite tika na banda papa pardon. Pardon je bina. Moni aboke longi na tango te pardon. Yesu tango na kufe ko kaite ami bendaki. Papa tika na boy fimbo. Baba na babo manga beta nga fimbo na kufe ko ba candidature. Tika na papa pardon. Ça appelle loco terre. Et ça est loco. Et ça est loco tika na suki wan. Merci. Merci beaucoup. Alors, bateau voilà la biso message à ceux qui Rosali. Bon message à ceux qui bateau voilà la biso congolais de la fort. Toliki ko tumambo kate. Et là quand to tongi to bomango soute mongo ya bango te. Hein ni ya premier ministre Matata. Na fingi mutute. Na lobeli mabe na mutute. Hein oyoki ma côté président na touché PET. Hein mais la lobi ba réalité eza na mboka. Hein? On n'a pas les politiciens, mes chers frères, on n'a pas les opposants, on a les aventuriers, les gens qui cherchent l'intérêt. C'est nous, la population, qui souffre. Vous avez dit, mais tu as cette mission, c'est aller là. Vous espérez bien? Hein? Malgré un prophète. Vous espérez bien? Na boy cop, mboko ezaboy. Tous en a kimia, les 19 fois que ça apocalypse. Non. 2500 bois bayao. Oyebi la mbongo ba basali bango. Oyebi entraînement na bango. Soko telemika kambo soko telemika batake ya longola ka eloko oyo soko eloko ya mibale soko longo kufi oyo mapumbu ekei bambo bayewa nana kolinga siko boro penyana kendi ndenge bazawa nana kolinga papa so kinwa ka so amonika mibale balongoli bango histoire esili gouvernement se prépare makambo nyonso papa ko secrétaire zo biso ba la vérité ndenge bazawa bako bima le 19 oyo ba chale ko bima na ko nzela Ozomona totika nzambe asa musala na ba commentaire bazo pesa belé bino mo pesa kabila pouvoir na makambo totika nzambe asa et puis je vinal likambo ya Congo c'est comme spirituel hein ko sekate mbwana ba préparer bango bongo je vinal telemi belongo le borekei oh donc ma seki
Merci beaucoup bandeko tout bala libiso ba tekindo ki basomi nganga basale lote avec enamba bwana na butu kureke na oye sonné kureke devoir à domicile ya Juvenal au baiser bembe boucle papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro